la semaine là la bouton là ka bandoto na ye na opishene na bouton na ye bifaya na biso ya limate nazaka kola mbamoko monika era kota bo sutu ki mbamoko ya na sutu kana mbamoko na moni ala zinga beninga tuki ata obenga bo mbuve bima te kwa ba basa nini ba yo kanga wala umusa bino mbamoko to bando opishene na rapport c'est ça après ce que tant au sutuki ndeto sutuka na pungi o mona ye alimwe to amilimwe na ndoto alimwe na ndoto mbamoko na sutuki bali munene pe boga ungo utiliser nga na o yanke comme fanga bakainga venandoki ngai ngama munami yeski andoki pepe chose anteni na nga na ko bani tena moi si na nga oh moi si na pardon yene pasteur yene dogo ko mnanga ya yene dogo ko mnanga ya pasteur namadi yo ve namadi yo na Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là on y yo senga biso a tout ça la nini kona, tout ce niveau tenu. Boza ebele bokota la biso mokili mobimba. Na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité sur la meilleure de chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mesdames, messieurs, Bolim Bisangai, ezali bakute po nabino. Avant la bande émission, on appelle ça merci Pelongonia na sponsor nabiso ye a financé ka émission oyo ye a battu la rabiso a PCP manabomo a cotisé biso na 2026. Tozaki na ye na janvier 2025 a mimi biso ti lelo to koti na 2026 en bonne santé a bateli libota na biso a pesi kaka pe na bomoi. Alors na kozanga te ko pesa ye ko sanzola ye ko pesa ye merci na nyonso ko sala pona biso nzambe azwa lokumu komo na ye Jésus Christ de Nazareth, c'est lui le sponsor officiel de cette chaîne Chebiso Télévision, également cette émission Bravo Jésus qui est acceptée partout dans le monde. Mesdames, messieurs, je tiens aussi à signaler à tout le monde que il y a des gens oyo bazu kanyaka na bango bache mon solo pour baby sa réputation. Il y a émission Nabiso Bravo Jésus, émission oyo édifier peuple de Dieu, émission ezo teya mais na batu oyo basangani bakoisa biso ba salut réputation. Il y a Chebiso Télévision également, il y a émission Bravo Jésus. Na conseil na biso tous à la vraiment prudent na motonio so koyela bino sango ya mabe po na émission oyo topé boko mona akolo mabe po na émission oyo bo comprendre déjà que batu oyo ba futami po ba koisa topé babe sa réputation. Il y a émission Bravo Jésus. Biso to zwaka wa to mateya à travers cette émission na malita moko ota l'émission oyo ko pesa boanya pe mulimo ya discernement ya ko yeba lolengeni ni diable à baby saravi abana nzambe. Alors mesdames, messieurs, je tiens aussi à vous remercier par rapport ya bozaki na biso na 2025 les loto côté na 2026. Que Dieu vous bénisse babu na na bino bolemba biso te ensemble nde toko kende liboso pe toko longa bitumba oyo mungu na satana alingi acha liboso na biso tobo sanate que ba orphelin pe balobi na bino merci à travers papa Chic Mukadi na nyonso bo salaki pona bango orphelinat Bravo Jésus et ça toujours pe ba ko progresser ba na wana ba ko tanga ba ko lia ba ko mela pe ba ko zombongo a loyer moto nyonso saki liboko na ye pona ko soutenir œuvre oyo ya ba orphelin nzamba lola azong sa mingi abana na yo na 2026
PAP Sayo Koleka Poy Bako Kansabana Oyo. Et un grand merci Nabandeko Nyonso ya Chebiso Télévision. Bolimbi Sanga Zali émission di Bosso ya Ané Sengina remercier Bandeko Nyonso bazaki na sima ya caméra, namoni Papa Zara, namoni Ndeko Israël, namoni DG Gabi, namoni DGA Elias Sinanduku, namoni Cordon Nani Denis Mon Solo. Et un grand merci à ma femme Lydie Moukadi. Je vous remercie Batu Nyonso Oyo bolingaka émission Oyo bo continuer toujours na ko soutenir yango bato ba pirater déjà toujours kanga bango de ba chaîne ezo kangama bo mona de ba chaîne bo mona ngo souté na pesa ki temps et puis ceux qui ba kangi chaîne na yo ke ba zuyo oko futa biso oko dédommager biso na mbongo oko yiba à travers nos vidéos. En tout cas bandeko babolingo encore une fois un grand merci ensemble nde tokene susu liboso koleka. En tout cas, je m'en vais dire bonjour à l'homme de Dieu, papa Thomas Fabien. Mbote, l'homme de Dieu. Sangonine. Kimi ezali nangolo nzambe malgré 2025 ndenge ezala ki bambutu mbutu mais nzamba bateli biso tokotimbula sika. Namoni bitumeze belé liboko zira isusu quand même. Ouais, ezaki avant Noël nena kuta un accident oyo. OK. Nzambe quand même bateli ba dégâts ezaki makasité. Au moins na rendre ka grâce na nzambe pour la protection. Amen. Quand même sur le sambo tokota na mozindo ya émission kwa lelo. To sambeli Kolo Yesu totondi yo pona bolingo na yo. Seigneur, merci na kokoti biso isusu mvula ya sika. Nzamba lola totondi yo parce que elakisi ke ndingo mibenga ka protecteur ya bayo obandimela kayo. Seigneur, tomoni yango. Tikete bola munyonso yo sali likolo ya vina yo tozongi likolo ya vina biso tozongi sisusu matondi epai na yo. Seigneur, natiki émission oyo na maboko na yo. Kolo Yesu yonde kamba biso. Nyonso ekozala na makanisi ya bomoto Seigneur et disparaître sel monu mon santo nde akamba biso na kombo no Yesu Kristo tobondeli. Amen. Amen. Merci Thomas Fabien. Bandeko babolingo na kosenga na biso benga voisin, benga oncle, c'est que bravo Jésus il y a 2026 et bandi. Na bandi ba émission 2026 to kesu na bino likolo grâce ya sponsor na biso andimi ko sponsoriser lisusu biso na 2026 oyo ezali longa te ezali sengo parce que sponsor a le bien en tout cas Chic Mukadi nazana yo neno bakate sponsor oyo ye atika batu pété azana biso azana nga lelo pe akozala na ngai ti mokolo pe na okena lilita na kufi azana nga wana yi alimbaka batu te yi aboyaka batu te yi azwaka moto salité à laver ya comme c'est mutu liboso ya batu. Donc na kosenga na biso boya sponsor na nga zane facile à accepter à sponsoriser batu c'est gratuit. Voilà. Yaya bonjour et bienvenue. Bonjour. Na yambio babenga na kombo ya nani? Kaniki. Ya Kaniki. Yaya bonjour. Comment on a s'il vous plaît? Pardon? Passi. Ah, osa bien? D'accord. La grande chef, s'il vous plaît, Yeb Sabiso, problème ni mibino awa. Bon, merci pour la parole. Bon, il y a trop, c'est trop. Maman aboti biso misato. Mais papa aboti ngai. Aboti biso mibale ngai naye. Maman na ngai ayaki na mwana mshina libala. Donc auto bengi roi yaya. Yana bino, mama bino yana libala. Ayana libala. OK. Kota maman to amisato, mais kota papa to mibale. To kota maka biso mibale. OK. Yana biso wana donc comportement est trop bizarre. Je ne sais pas. Ce comportement je vois donc ensemble marabout et c'est pour ça biso te nanda. Asali nini. Donc kayina malembe na besoin kozano agiter expliquer biso problème ou komelio. Pour bat baota la biso bazata ya ko comprendre nini ni koloba. Yaya asali nini banda au début OK na biso ti zika o makambo ko sala. Toleka. Yaya. Donc comportement bizarre en plus. Soit milibanda, ah non ça va désordre. Donc éducation na biso mi balena ye e bala na te. E ba e ata mukidi ya so akei akia memba masanga na ye aye la kata ndako mo finga zoba ko ba do n'importe qui donc mo finga amakitina mama asimene la ma. Donc aussi maintenant biso do ba leki to do ba ye ko sala beauté na mama zo côté la ye mama zo ba n'importe wa za la bino ta se tali bino nini. Et en plus donc il ko ele ki la nga leki na nga na ndazabu. Ala mo mke makasi. So 14 ans. Aye mi balite. Nga na be mi balite. Et nous avons mis qui n'a pas de problème. Aïe, bien que Azola, la soit Lali,
alali yana biso na côté leki na kata ndako à côté leki donc c'est le basimbo donc amoni ba yana biso na ko akomna mobali na ye donc imaginez ngamoko na tika kiye na ndako na tika kiye na kangi ndako na kangi chambre plutôt na bimi na kozonga la tongo pour na kenda ki ba fête anniversaire avec senga na kozonga la tongo kutawe no so leki na no so bébé ne wendeni on a compris la mona ka ya David Boya do lo ba sala do rapport na David ya mona mama biso ya la biso o mama yaki na libala parce non en plus papa kufi papa tikima atiki lupango munene ya akei ba désolé na zo sala wana aki apeti mu azoksi mu pota et comme si la police comme ya wana la police ezuye ekena avec le niveau avec la parquet avant niveau de justice na parquet ake prison makala maman azui le pango papa tikaki ye do lo comprendre maman azui le pango papa tikaki akati ateki le pango po ya bimana na pesa zaki ya d'argent na l'état ya bimi ona ke atika azotika ka côté ba muzoba lobby ya magana maman beti maman na misu na ye abito maman kasi to lo baté wa kanju do ko ke yo noni est-ce que bina ya na so de bitana ya na biso solo mais biso mo te ba ke azaya na biso te comportement bizarre na ba te soki azu ya nani ce comportement ils ont bien comprendre Yaya vous avez bien tous allons version na yo pe Yaya la biga za émotionnel na kanda yebisa biso yana sala nini yana biso na sala lena butu na ka bandoto na ye na okushene na butu na ye yana biso ya limate ke chumo ko lena butu simalo na lani moni yana biso akodenga so na shamba yaya biweke kina universitaire ya kozonga eti yo ozo kozonga na butu na zamwa muke baye ba yaya na butu ya ndenge ni yaya na moto to ya na esprit aya na esprit ya na butu yo bine ni ya na esprit yo ta maya ka yo ka to za yola nazaka kolamba moko monika era kota bo sutu ki mamoko ya na sutu kana mbambo na moni ala zinga beninga tuke ata obenga bo mbuve bima te kwa basa nini bayo kanga wala umusa bino mbamoko to banyo kushine na usiku ya yo ka bona ya nebisa ya tama kamu ya na biso sali au sala ngana ya bani mate na oye bisamba mama pe ani mate akota mwana ko mama okota na kai mama okota kai parce que mama linga ye moi pe so to sala ezati ndi ba ki ote ka pa na so sima lobi po ya kolo na ye makamna sa ile kina mabe to ko ka disute okay siko tango yaya ayaka na ndapuko to nande tikeno mo mke to bana no mo mke wa mama shamba tango siko yoka na kashamba ulali pungi ayaka lobi ayaka na ndenge esprit bosala ka rapport na ndenge ya esprit siko yo mona ka ntoto no ndenge nini na esprit esi kuna na mama pepe boye na ya kumona no senti ngana za mbeti na lingana tembe la mona elekila ngai ndina ki abengi ya chuma boye to kushene de sisi boye na kumona makile na ntoto ngana bisi ya tama kamna moni na moni ya diverger a diverger ngana ne obenga ya na expliquer ya boy seki mama te na bisa ki mama zo kote ya ba bi mwana kata ba bilo bana ki mwana kata dokite mwana kai ba bilo bana il expliquer biso tango ya zo expliquer mais tango ya kozwa leki na yo bomona kepa bimina nzoto to alimwaka bosubo kanga eda yebo muto ya personne kama na mona muflu na comprendre te na ngala mona ete makamno za maboko na ina ebite soki aka ndenge soki bakombela nga banga na ba pete soka ba bon la grande tango bosalaka aye bosali feti bosali bosalaka wana au tango bosilisi abima na bomoto to alimwaka disparaka bongo alimwe alimwe siko elo sutu anabi siko bimba moko wana sutu na poni bimba moko na kebenga ya bi ya tenga ina comprendre tango bosilisi yo za ya kolala oza ndoto mais ozo mona ba osalo rapport c'est ça après siko tango osutuki ndeto sutuka na pungi o mona ye alimwe to amilimwe na ndoto alimwe na ndoto mama na sutuki osutuki nde omoni ke ba oto sala yo rapport et omoni pe ba signe ke mubala oto kozwa na makila ok et ça la chaque jour et banara heure nini bata musoma ba 0 heure ba 2 heures ba 1 heure mingi ya ka 2 heures 2 heures sikoyo mugomusu te oyebisa mama ni aboya ka bino ozokosela mwana nga makama mama boya mate wana za pourquoi est-ce que webi ke mari de nuit pas ozo ilungi ya mutu pa lati yango katika neti ndeko na yo ba ndeko na yo te ezaka ya parce que ya makama be
tokenda dia l'église ebele balobaka professeur bimaka likolo na ye babakende mutata mobali nanga butu akushaka nanga chaque temps dia akomisaka mwasi na butu akomisaka mama na biso mwasi na butu abimaka na mama soka makambo oyo ekelaka ye te ninga aza abeta mpe na mama na biso ya bato abeta lokola mwasi ni neti mwasi na ye abeta bambatela makofi mpa tofinga ye mama kweza ye ape so mama abino alobaka nini azaka mwana nyonso wana azaka yala bino aza mwana nde naboti bino nde mpe naboti school père yebisa school doloba nini mpe en plus bazosu lipongo papa atikeli biso papa na biso lipongo atikeli biso bationgo vante lupango place bozali bazoteka ngo mpo nani bazoteka baconsulte bino te avant bateka lupango wana donc toza considéré te na lupango wana en plus mama tiango na kombo ya grand frère wana vraiment donc na ba te soki non akoyeba te biso mabitu toteki lupango wana ngani tokira amiso ya kobosela omo nde aza mtona ala semto te mazo ya nani na yiti zemeza ya nani tuna yebiti yo za mobali ozala na mobali apa ya na bino ozala mobali mosusu otika kolinga te siko nzemi ya nani siko nzemi ekota na ndoto ndenge nini ya lobati ozoba biso esprit ntango osala makalo oyo abiso bokosa mpe esprit makambo pardon na comprendre mambo zimoloba nzemi ekoti ndenge nini mpo lobi ke yo olalaka mpe mambo molimo l'homme de Dieu mera mpe koéclaircir biso place wana mambo ezoleka mpo eningi elekelanga mwa moke alobi aza na zemi me bakushaka na grand frère na ye na butu asaka tobe na zemi ekoki mpe kosala. Merci beaucoup papa Chic. Ce qui ekoki kosalema monde spirituel ekodomine mpe na monde physique, c'est-à-dire na moment oyo moto akoti na chambre akoti en esprit mais akosincarne mpe alati nzoto abomoto mpe asali action esalemi. Je crois na Bible, je crois oyebi lisolo ya moto babengi Goliath. Aza issu na lignée ya ba ange bayaki na kati ya nzoto ya ba angelu mais ba s'incarner ba lati nzoto ya bomoto pona kopesa zemi ebimisa bato lokola ba Goliath. Donc c'est de la même manière kambo ekomena ndeko na biso, c'est-à-dire komona oyo bazoloba pona grand frère na bango balolenge ya ba fonctionnement ya bongo ou ezali na kati ya domaine spirituel, c'est-à-dire eza makambo a hérité na kati ya ba famille, parce que eza teka mutu momoleki nzela boye aya pesi mutu kindoki to apesi mutu pouvoir, non wana c'est-à-dire makila ne moko na ntia botami auti na lignée ou eza na kindoki ya makasi yango nde sala ki tango mwana déjà zokola na pouvoir ya ancêtre na oyo bayeko pesa ye tango ezokola na kati ya mutu ndo mona ke mutu akosala ba dégâts ebele. C'est la même manière mona batu ya lulenge wana nde ba oyo mona ka basala neti ba makambo to mona to bengaka voyage en espace akope ko se dédoubler, donc ça dit azana pouvoir ya makasi donc ako dominer pe likolo ya famille oyo bango bazo vivre na kati ya ndako, ça dit bazalo kwa bazana mokonzi moko na kati ya ndako oyo azo gérer likolo na bango, parce que c'est vraiment anormal pe toyi ko ndimango te komona ndenge bazoloba ke mwana azo maltraiter maman, ça dit donc asa dominer bango spirituellement, physiquement moyen muto atombola loboko ezate. Donc na ba famille oyo bazomona ba biloko ya lulenge ya boye, donc il est grand temps baluka elongi ya nzambe, ça dit bazolala na kati ya envoûtement baolamuka na kati ya envoûtement, donc moyen ba mona bolamu ezate nyonso ekoleka na kati ya libota wana ezakaka échec sur échec. OK. Alors, conseil en tant que Moussa Nzambe, on peut ça, on a besoin de masser. Oh, les lois, on peut soit pour coucher un grand frère naïe, l'esprit, et tout le monde peut venir à Zemi. Alors que Moussa Nzambe, pour le moment, on n'y pas ça, on n'y lengue, et c'est mieux tout protéger, tout son épée, dans ma caméra, pour rien à venir. Conseil on a coupé ça en tant que Moussa Nzambe, et ça conseil est simple, mais et ça marquage efficace dans le domaine spirituel. Comment on a en tant que lengue ya motu ya ezali bomo ine mobimba apesa ngona no epa ya Nzambe. Papa Chic na webiso eloko moko omoni ndoki akoyiko ya koloka motu pamba te soki porte eza ya kofungwa mate. C'est-à-dire so mulandi bi omona ke na kati ya makila to na kati ya fonctionnement ya motu il y a des portes eza ouvertes. Porte en tokolo banini, il y a des sémences oyo ekosa la attraction na ezali spiritualité négative pour dominer likolo ya vie ya moto.
komona ndeko na biso ya mwasi komona événement ya bongo pourquoi ba localiser karaye parce que spiritualité na ye elle n'a jamais donné accès na nzambe à battre la vie na ye. C'est pour cela le monde spiritualité le monde spirituel les alliés négatif et ko dominer likolo na ye et faire vivre makambo en tant que elenge en tant que leki na biso ya mwasi mwana na biso ya mwasi webi lisolo ya Yesu ta webi kaza mobikisi webi kakoki pe kokangolo na mabe nyonso ya motu ezali pesa bombo ino epa Yesu parce que ndenge oza boye komona makambo koyoka déjà ndenge ozoloba c'est-à-dire même butu deya basi babala yo oza mwasi ya bato donc ata okoli lelo na lobi soki oluki délivrance te moyen vivre na ndako ya libala eza te moyen pe obota eza te moyen pe vivre vie oyo ezali physique na kati ya épanouissement ezali te yo ya motu ezali pesa Yesu motema na bomoi na yo afin que ye akangola yo acha yo bengi peuple mis à part pour vivre jeunesse no malamu ti okoma na kati ya otobenga troisième âge na kati ya vieillesse. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Bandeko bolingo, ça fait très mal. Na comme ça la moi synthèse muke na bandeko pet ba yesiko yo bakuti et monsieur Awa. Bosomo na ndeko na biso mobali na moi na biso ya mwasi. Alors problème les autres dérangé bango. Bazali bana oyo babotami na kati ya famille ya 3 enfants. Mama na bango ayaki na mwana na libala. Bakutalaki na papa na bango balingani pe baboti bango mibale. Ya liboso ya mibale. Bazali mibale epai ya papa na bango, mais pas ya maman, baza na nombre ya 3. Alors, ndenge bakola ka esali que papa na bango ayekutika mokili akufi, atika ki lupango atiki bango malamu mingi. Mais au début, ezali toujours mwana oyo yaki na mama libala, yende muta désordre. Yende muta kuluna, yende aza très impoli, asona kana mama afinga ka mama akoma na niveau ya kosimba na mama na bango na nzoto babunda kavuma bitumba. Alors problème ya liboso bayelaki awa eza makambo ya héritage oyo mama annoncé vente ya parcelle. Alors parcelle ya liboso bakataki partie ndambo batekaki pona ko bimisa ndeko oyo grand frère na bango asaki désordre. Mama atekaki ndambo lopango po ayeba kozwa makambo ya justice wana futa ndenge etekamaki batikala kozwa iloko moko te. Et nde mama annoncé sikoyo vente ya parcelle wana po ndeko ya mobali grand frère na bango oyo mama ene na libala nde azo senga mingi. Alors la maman prend plus part ya mwana oyo ngine libala azo négliger ba ndeko mibali nde ba sécurité. Deuxième dossier ezali grand frère wana aza mutabisala mabe akushaka na petite sœur nae presque chaque jour à 2h du matin si ba coucher leki oyo amonaka grand frère na yona. Alors nde trop c'est trop et na minute tu vas se retrouver bika mwana on comprendre qu'est-ce qui se passe ba kushaka na molimo mais la petite a se retrouver na zemi. On se pose des questions. Zemi ezali ya grand frère to mwana koma ko zali bali mususu azo ko c'est la grand frère. C'est là où se retrouve le problème. Mais boyo ki mosala nzamba lobi c'est possible que muto za incarner pe rôle na milimo pa tchepe zemi et ça la makana. Alors question ya omitu nezake est-ce que zemi oyo ezali zemi ya mulimo to zemi za zemi ya solo. C'est là où maman na likabo o pe ba yeli awa en dehors ya makambo ya héritage. Maintenant grand frère yo en tant que mukolo yo yebi leki no bien. Est-ce que leki na yo aza déjà à mobulu to aza mobulu te. Voilà question avant na côté sa grand frère na bino mususu. Non, l'équipe pas vraiment naturel mobulu te. Même espèce d'attendre ma camarade ni bazana vimo le ni. Yebena place na la côté lié. Na côté lié ayebe ta mobali te. Na mona te na voilà qui était madame mona kasa mobali ba sur jamais. Ceux qui vont se déranger donc à deux à tout le monde mbata oui ayebi sangai na kila bendi ma kila bendi mo kasa matoi makamo na skole abilité mais na habité ceux qui voilà ba de ba bolingo tokozo à côté ya régie ba pesa biso spot il y a orphelinat Bravo Jésus et je tiens à quoi annoncer que inauguration ouverture il y a centre de formation chez Bisso centre de formation professionnelle chez Bisso ils ont fondé la porte nango na le 16 janvier ils allaient faire ils allaient pour l'inauguration de fondé la porte to bandi na esthétique to bandi na auto-école to bandi na prise de vue et puis réalisation pe to
électricien électricité bâtiment oza mona yekola électricité bâtiment abana ko installer bandaku tinda mona yekola montage ayekola prise de vue tinda mona ayekola suki ayekola maquillage tout faut venir tinda bana ba yebele parce que inscription et bandi déjà ça en cours suki to sali inauguration le 16 to bandi module ya liboso le 20 pour que to kende Nango et si quand ça va comme alors c'est le temps de venir s'inscrire. Je pense que place vous a limité. Botinda bandeko, tinda tata moi si tinda le ki tinda yaya aya koye ko la métier la bande avec le temps to kocha couper couture pour que to coller ça toujours to encadrer ba fille mère au misal les até et sengeli mwana aya ko la métier. Atika papa tinda, maman tinda ya ko ça la formation na centre de formation professionnelle chez Bisso aya ko la ta ko comme chauffeur. Et vous songaye Total Sport, il y a Orphelinat Bravo Jésus et pour se retrouver pour la suite de cette émission. On y va. Shalom peuple de Dieu, je m'appelle Mike Moukadi Chic, directeur général de chez Bisso Télévision, également promoteur de l'orphelinat Bravo Jésus. Où ils ont mis la commune Yamatete quartier Viaza numéro 27A. Mesdames, messieurs, Naye Lisusu et Painabino, pour remercier Bandeko Nyos Oyo, Bazaki Nabiso Longo na Debi à année 2025, Petro Kenasuka. La Bible nous dit, dans Jacques chapitre 1 verset 27, aux yeux de notre Père, voici la façon de pratiquer la religion, c'est de prendre soin des orphelins et de veuves. De tout ça qui n'est qu'à wana ya ko fêter ensemble pe ko sekisa bana bitike ainsi que ko sekisa ba veuve ba mama na biso oyo batikala sans soutien, raison pour laquelle ba nekoba bolingo na sengi na moto nyonso ya mawa oyo alinga ko soutenir ba orphelins et venir en aide ba kolia komela pe kolata na fin de l'année ainsi que de maman veuve. Moto nyonso ya motema malamu moto nyonso akoyi kokota likambo oyo o contacter biso na plateforme na biso na to pour soutenir biso directement na M-Pesa, Airtel Money pe Orange Money na ba numéro oyo ezali affiché. En tout cas bato nyonso ya mbati na agence bo benga biso na numéro ezali affiché boko kota en contact na Papa Chic Moukadi ainsi que na maman Lydie pour te ba ko soutenir bana oyo ba fêter malamu na fin de l'année. Que Dieu vous bénisse. Bengela ngai bo bengela ngai afana modi vi na ye Wala mwasi na kata kamo tedi misai sikoyo. Voilà, de retour, mesdames, messieurs, et ça la rend plaisir. Hein. Moi, je vais vous dire que vandi, je vais sa réputation à battre. Bon, manigancé, logo moroboye, vidéo morobopo, na baby sa réputation. Nous ne sommes pas là. Nous, on avance. Hein? Boroye belé, baby sa réputation, il y a Bravo Jésus. Alors, nous, on avance. Bandeko, bofou la miso. Alors, biso, tozali, mon ibatouba va décourager biso. Émission, ils font la batou miso. Bon, à la maïle. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bon, tout à la sport, il y a Orphelinat, Bravo Jésus. On a toujours que nous avons au bout de la biso. Biso le baramilité. On a un Dieu puissant. Et tout coup, on a bon chaque jeudi. Na Bravo Jésus ministre. On a le lengue Nzambe. Asala Nzambe. A Pesaka. Makoki pe Pesaka. Délivrance, pe solution, guérison instantanée. Et la bengi biso nyonso chaque jeudi na Katia Fikine. La salle de fête, le cristal. Paiwapi, Bravo Jésus ministre. Nous allons wana toujours système à Maombi. Biso, tu vas avancer. Boro kangabiso te to avancer. On avance. Et puis nzambo azagou, a opesa biso ga, a osarande to yogana inayi. Boro loba mingi, boro tika la boro sa ba vidéo mais nous tu vas avancer kaka. C'est ça le plus important. Oui, tu vas répondre tout tes. Voilà, pourquoi c'est la maille de mon avis s'il vous plaît. na ebite nini yango nini yango papa nini yango nga bana ndako benga za la gagner nini nga ngai
Nini? Mais on s'est dit. Nini on a tu la porte kuna. Tu la porte wa ta peur. Bon ça oh. C'est là non. Kana beta wina na beta. C'est là non papa. Pourquoi j'étais au point? Parce que la benga ya téléphone ya na room ya to. Ba police na porte. Kalik. On moni bande mona yote pona ni. C'est là non ndeko. Mais est-ce que va tena? C'est là non. Yo ça va j'étais. Monsieur. Na beta o pays. Mais tena. Ya kini ya kwa Monsieur. Papa. C'est là. Excusez-moi. TV limite pour na okanga nga bengi ngai na ta bilona nga oyo na tika ala na bravo Jésus siko mais oui je sais bien na ozo bilona atara na na tika na olinga boswana awa banda na je peux bilonga akini na atara fa esa bilonga akini j'importe c'est là yo c'est bon c'est là na terre le pas banda na mkeo c'est là si tu me tell la fête d'abord c'est là comprends banda na pas monsieur mais pas ça bilonga akini yo zero muna basi kenda kukosa basali sana ki opezo pelisa ka moto msute yo kani komani yo vena mina écoute le côté na kamo je sais que na zona bilona ngam na kamo so na uti kwa ba singa to ala ba ko mona wa poli yo bon quel est vena yo kutamona emponi mono faso fina nganda Massa, como não é? Maestro, como não é? Como não é Dev. Mesmo assim na França, o Dev. Au gagné, nous on a 2 sacs à l'osso. Attends, non, tu nini ale kina nini nini penja pasi nini na lobi bo tozo msabilo bango TV nga yo bango bazu ya bango bazu mbongo yo no gagner biloko kolia ozana 2 sacs à loso 2 sacs à semoule 3 cartons soso ozana ba huile na yo o mema ondeni na mata na loye pusu bazu na nga na pe musika tinaka ana na sea d'accord OK na palette OK na kinsa no kanda na yo de ke beno po nandeka buto mona nga masala yo ndoki OK ça va pas ndoki pas de problème basa là on va mettre six fois prison de Naza awa. Qu'est-ce que vous mettez yo? Ça va être pourquoi? Massa, encore une fois félicitations. OK? OK, d'accord. Vous avez nani? OK. D'accord. Bonne nanda. China nga
nande una moi mais yo bikuna ndenge mama moto butu zela nanu mais respecte atanga mna bengi yo d'accord ngamna bengi yo respecte atanga s'il vous hein atanga respecte ngai OK Yaya on a besoin bunda naza yaya dezanga na peso par rapport aux yaya OK mais comment il y a ça déplacement na ndeko na mwasi na ngwa akabe ndeko na yuyu no Parce que la parmi balé mais il y a tellement de police avec là ndena na nga été petoma voiture OK o so kanga kindoki kela ko mamne amanka ngati na amanka sa nga ko manki taw yo bete mo Nala. Yuna makamabe siko. Bon, tout c'est kagasi. Mais pas la kimia. Est-ce que alors les qui golanda les guité? Yo ça yaya ne ino na leki. Leki soit impoli, c'est impoli. Ça la calme. Yo ça grand frère. Grand frère ça na charisme. Merci oh, ba petit ne ba sambuya yo ça yaya faut tika ovanda battre la kimia. Et puis ça yanke. Yanke le ba mingi te? Bon ça fait ba pas nganga. OK, s'il vous plaît. S'il vous plaît. OK. Biloko lobi orumema ozana ozwa. OK. Impressionné aux années ndo betaki o gagner na gagner déjà. O betaki quelque chose aux se souvenir o betaki elo mote boy o gagner. Jaba bon solo mi po ozo po ba yo kayo hein. Po gagner ta ka photo to yo kayo. Impression les années ni par rapport à ce concours na biso lelo gagner l'osso ba soso tout ça. OK. OK, même moral. Mais sikoyo nazomona loso na nande ngona yo. Boyela kanini? OK. On a mon dans la kema mabe aussi. Non, s'il vous plaît. Non, s'il là, OK. OK. En plus ndo kipeli moni mabena yokane yango yo. Toke na makamba lembe yo ningo wana osagité. Natika nanga. Jambe si mo tema. Opposé alo bakase abo. Sika ngai mona. Na moma la to mo baka ma merci alo ba nyos pa famille. Jambe otina ngai. Pasteur. Non, monsieur Libanda. Pasteur mona. Là, ça non. Est t'es pas d'abord monsieur ngai Libanda. Non, monsieur Libanda. Oh ça m'habite. Pourquoi vous êtes indiscipliné boy? Babi non va na calme. Laisse-moi gérer to comme place sur lingo koto koma wana. To koma. Ngam na on gérer monsieur Zayotin. Oh. Yaya. Maman famille est-ce que to ko yeba? Amanka o respect finga yo? TV na bien. Na bengi pour apprendre ezaye. Na pese valeur. OK. Na bengi na sola na ye po ni essaye donc ibenda ba yeshelo mo boy. Ah. Ni na bengi na sola na ye. En tant que bal le quoi ngama ke agiseni e kaboli biso. Na s'excuser esili. Na ni ki repete. Ah. Oui baga. Na artiste musicien. Yebe c'est peut-être moi ilo moi mke tout ça. Ya solo. Wana iba so moi sinanga. Yema na mke. Chéri mia memanga likolo to banda na ba ange to mela dole na lola bebe nanga memanga likolo to banda na ba ange to mela dole na lola. Est-ce que dole va mela na lola? Wana inspiration ya kito. Yonde bolingo nanga motema mabanjo nanga
Yonde bolingo nanga motema mabanja bolingo nanga yonde bolingo nanga motema mabanja nanga yonde bolingo nanga motema mabanja bolingo nanga mia je t'aime nandenga ba je t'aime c'est bon wapi mama nanga OK d'accord mama c'est nanga bon yo c'est la nano soki malembe sikoyo yona ndenguna mwasi bozowela ni vina expliquer que tu sois l'année de ma famille. T'es avec comme maman la façon de ne sois l'année de ma famille. On manque respect. Ya. OK d'accord. Siko nani ye bozowela ni ya ba makambo bisa biso ava ya kota. Ya na biso ninga dabolela na bamutu ba pongi sonela mo aka bandoto na ye na okusha na bimane na expliquez biso et ça nini. C'est là. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est abeti nyoso déjà. Abeti nyoso déjà. Donc oyebi makambo salaka. Ayebi na ayebi. Ve. Ayebi abeti nyoso mutwabe. Ayebi. Moni na ndimo mabepete. Na ndimo mabepete. Eza ba puno walo ba be esprit zalana. Na alo bana otu na beta. Ta wote na beta. Alo bana. Alo bana otu na beta yo. Na beta yo. Bacha. Zero man. Na zo nanda. Zero. Omena ni bombe. Ve na mirani trilling. D'accord, problème T. OK. Yeb sabiso est-ce que makambu ya azolo bale salami bongo. Bon, ve excusez nga omoni Adam Kolo. Ego Adam Kolo za Nzambe. C'est que ezalo wama likango limabo balobani mutanzu mo likango lia mais nga jusqu'au likango lipanja betina yo jusqu'au likango linde awa. Onya tuba biso ezalo ya solo. OK. Par rapport que il faut que tu OK. Il faut que maman. Faut ta maman. Na beta yo. Monsieur. Na la viva na. Zoba nyamatala ayebeta otanga te zoba asike ba na zo kasima pona yo na zo kasima pona yo yebi oyo tepana nanda choqué yo na tika jo nanda choqué yo obese ba station nda pesa Sanini obese station jo chaque butu yo obese station nga pesa Nzambe Eta ya mo sinanga bututi na lo ba vérité Bima impoli so obundi su to bimiso libanda to tike na yekasi obi nyo pesa ke ba sentiment obesa na bana ya venanga moi vérité libéra on est le bien les solo par rapport les fautes na ngati les fautes ya mama oya botinga OK elo ye azwa charge na nga bokola nga mama kinda lufu atika nga maboko koko na nga OK
ne yo ba koko ne bazalaka ala trop anda lengi na nga trop koko na nga sepe que kindoko ezala kati na so ya le sepe e utefa koko na nga sepe ute ya papa sepe ya mama sepe ya nani ngana to ebiti nde yano ko utiliser nga na mbal minene pe boga et on ko utiliser nga na o yanke comme fanga bakainga venandoki ngai ngama munami yeski andoki pepe choza nteni na nga pecho vanjo leki na ngati ana semi na nga ye ne omonde zabo nda na spirit na be na kimusuni ne ayebi do tinde na tena ye tena beki mada na ko bani tena mwasi na nga oh mwasi na te pardon naza beso bunda te so buki na mapeka ne na bunda maile suki ngai non pardon hein te vena to sayo OK merci au solbi l'homme de Dieu je ne pasteur pasteur je ne dogo na mlanga ya je ne dogo na mlanga ya pasteur na madero na madero na lukao selom pasteur asani yo pasteur oza jete pona ni ozo mona ni yamza mtakoti mamnanga yem takoti makamna yo apaza telema we vana la kiti Comment il n'a pas le problème, il n'a pas le problème. Yote. Mais moi, c'est le problème. Na manqué, je suis na manqué. Na so bien so na manqué. Wal boma pe na ko to na ngai. Oh, ozo mona sala, mone mosre. C'est yende muto na yebi. Oh, oyebi. Yende muto o to no kaya. Asali nini? Asali. Tango ça va, yo ne ko yo banda kini Ndeko David. Ndeko David. Na ye akona yote. Na ye keba. Ko be angati. So pasteur keba. Kitisa musapi. Kitisa musapi. Comment dire? So na bimila po ko singa na yo to bilonga. So na bimila mama botanga ye ba paso lao. Ya solo hein. Ve na jere, o bese na asalolini. Yana mtakati mama. Etalio. Zoba, mama fana ko beto banda. Zoba mo bali. Sasa ngote. Nyama, ye mo ko te na oluwa. Alula ngati. Alula yo. Asalula ngati. Kanyi kibanda. Alula yo. Bovanda kini. Moni so ye awa. Eza poto. Loba munoko. Eza poto sungao. Magambo ozwango kala uganya nini nakati. Ave le bas na munoko to simanga iteti. Buka pouvoir no nyonso za nango awa na mapeka oyo. Pouvoir no nyonso za nango na mapeka awa na buki yango. Na buki yango. OK. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nzamba longa toujours. Yaya. Moni makambo iso leka ya mama kindoki. Yala bino za kindoki makasi. Moni yomo makambo leki, makambo susu kina ona na nzoto te. Hein? La grande, il faut les gagner délivrance hein. Attends de connaître mon bali papa. Attends peu hein. D'accord. Ba vivre na sans mvutement makasi bango nyonso. D'accord. Merci beaucoup mesdames messieurs, on a la fin de cette émission. Soki maître na biso azongité tokokuta na pour l'émission sika. Jésus gagne toujours. Nzamba lola azwa nkomo. Sponsor la biso. Bye bye. Tu peux prendre 7 ans, moi la prière. Parce que jamais ce qui moi c'était mon bala zobota te ndiye ngo ko tala keboka bwana eloko ni oyo senga biso awa to sala nini pona to senga ko toni
chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.